Bonjour à tous, bonjour là où vous êtes, c'est votre humble serviteur Eli Petembe Puissance. Tobandaki, Tolobaki bien, Tokobandape, Tokosilisa. Aujourd'hui nous sommes là en direct des Cafés des Stars, chez VK TV. Nous vous présentons cet après-midi l'émission Café des Stars. Oh lelo toye awa nakati ya province ya Lunda Nord, précisément na Lukapa, mais à bientôt déjà na mito toza nakati ya aéroport international awa ya Dundu. Toye awa pona ko recevoir votre artiste Jessica Pitbull et Sikatou Bozami na bokasité ya Rani Stress o babengi ordre national équipe o pour la rater équipe des rêves o ne balobaka. Na yango lelo tozali ko remercier batu tout o basali grâce pour lelo to présenter émission o là on voit Boss Juma balobi Brune porte-monnaie magique papote de tous les papotes là on voit Thierry Kisungi en direct de Paris balobi kuna basimba raté toujours remercier batu tout o bazo sala ke biso chaque moment Café des Stars et présenter Rabino Maramutu ya malamu na yango de bozo mona toza na kati aéroport ya Dundu. À bientôt là bon mona artiste na bino Jessica Pitbull mais na kati na wana pe toza na Rani Stress toza na Zuma Kikala toza na Mener Kawa o bazalaki parmi batu o ba mouvementer spectacle oyo ya ordre national o yé na province ba sala ba spectacle na Luanda mais spectacle lelo eza na kati ya province. Nango bomona moko na moko akopesa mort bonjour bonsoir pour nous présenter bino tout et sengel na kati ya Café des Stars chaîne o eza suivi partout dans le monde partout sika bozwami par rapport à nazo côté ça déjà Rani Stress après Sabino moi ba présentation ya sika to événement Rani Stress, bonjour, bon après-midi. Bonjour, Eli Petembe, Eli Puissance. Vous allez bien, Rani Stress? Très bien, Pepe, les guitares, la film, action, mon acteur. Na monio sous lelo awa to message na biso koza na kati ya Luanda mais lelo na comprendre te Rani Stress to se retrouver na kati ya Dundu. Destination za Lukapa pour na spectacle ya Jessica Pitbull. Et lelo ni ne sala ki pour osala événement au na kati ya mboka Rani Stress. Bon, quand on dit ordre national, il a dit que tu coloniser Mboka Mobimba. Donc, tu as dit que tu Luanda, non. Avant Bimalibanda, il faut conquérir nos thèmes. Il y a ici que donc, tellement Luanda, tu l'as déjà. C'est que tu Bimalibanda, tu l'as fait mes thèmes. Tu as biso bazana Mboka Moussou. Donc, Rani Stress, vous avez tonton succès au Azokangola Mobimba. Bon, succès à la Moussala. Oh, nous sommes dans les lots, ils ont fruit à Moussala Nangai. Fruit à Bolingo, fanatique Nanga Bazana pour Ngai. Donc voilà. Si au Bombe Liban à Lukapa Nini, comme spectacle.